Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai loboko na yo zala nangai mbalini tunangai ekwe ae makambo ebongwa na ye nalonga ye yawe nalonga ye gai nalonga ye yawe nalonga ye gai nalonga ye gai nalonga ye. Messieurs, bonjour à tous les fidèles. Il y a les 3 fois W Congo Solution.org. Votre mission Today News. Tozongi lisusu inif encore na force ni tolobaki cette année. Totika bino tranquillité cette année. Tokota kota na ba source. To beta ma solo. La réalité, oyezo leke la biso en akati na société. Tu veux que tu as aux États-Unis, mais en soi, bêta, et là pour na Congolais nyonso, où il y a 4 coins il y a monde entier. Émission où on est toujours binonde bosalarango. We are just the messenger. J'avais na biso ali au côté na ba source, tout na bino pas info, c'est réel. Ma solo tu bêta lelo. Ezali masolo oyo bino boyebi et si je na biso ezali poto ya lelo na poto ya kala na poto oyo ya kala bibi États-Unis ya kala États-Unis ya lelo bamakambo ezalaka ndenge nini na kala bamakambo ekomi ndenge nini lelo nayebi ke loterie et facilité bandeko ebele bakoti bamemi bapoto bakoti surtout États-Unis mutu esika loterie betamaka na kala masolo ezali mpe mwa différent tomekaki kopesa micro na bandeko na biso bameki kopesa bavi na bango na kala ntango bayaka ezalaka ndenge nini eske bolingo ezalaka eske lelo bolingo eza te eloko nini esali ke soit soki lelo bolingo eza te bolingo ezala te tokomi ebele fale bolingo ezala mais tu comme belé bolingo ezate est-ce que tu comme belé makamni no machine akala ils ont marché sur tenir zaka lelo ndenge terme ba utilisaka et sika ba congolais basé belé makambo tambula bien te est-ce que ça solo ou pas ce que ça solo nini oyo biso ba congolais tant que société to sala pona to bongisa ba makambo à partir ba kotoyo à partir ba poto à partir des États-Unis comme ça na kini bamakampe simba poto ya kala na poto ya lelo nini ya mabe nini ya malamu nayebi que pendant cette émission bomona bandeko bapesi bavi na bango ya omoni na tozatami ya kolobate totikela bino temps botala mutu na mutu bato baya kala na obaye lelo poto bamoni yango ndenge nini. Est-ce que eza sukali to bololo toloba mingi te tobi tour cette année totala bino babi lisu likola lisu bamakambo to eleka ya CCCC tobimisa yango ba réalité émission oyo tobeta rien masola polémique eza ba réalité ndenge ezoleka na kati ya société totikela bino moment oyo bolanda ndenge bato bapesi bavi na bango et puis tokozonga na bino pour nous ressourcer ces missions bana bakoko mutu nyonso yaza na kati ya lisanga ya bana Congo tozali kopesa ndakisana oyo etangami poto ya kala na poto ya lelo. En tout cas eloko liboso na koki koloba poto ya kala eza na bolamu nango pe eza na mabe nango
poto ya lelo pe eza na malamu nango pe eza na mabe nango. Poto ya kala tozalaki koya malamu nango. En tout cas tozalaka bana ya mama moko tata moko. Soki ndeko auti na Afrika komi ayebi teke mwana nanga azali me ayebi ke famille nanga eza na kati ya poto. Akoya akoki kolala na ndaku ya mutu nyonso toyebanaka ekolo te. Mutu nyonso akoyamba ye puis ere ya azozonga fa bongama. Tango wana pe bakoli ezaka moins cher. Okama mutu ya revenir azongi na ba 20 koli. O ezali ke mwana na yete mutu asombi yango ndeko na yete mutu asombi yango me oyo wuti na lisanga ya bano ya boti ebele akuti na mboko. Et puis elo mususu ya malamu ezalaka na poto akala. En tout cas misala okima lelo na tongo na poko zu mususu. Okimi semaine passée lelo zu mususu. Et puis misala ezali kofuta bien. Okomona batu bazo sala ke bazo somba bandaku makamu nyonso bazo sala na salaire na bango. Ezalaki kopona pete ke ozana mikanda obi ozana mikanda te mutu nyonso ya poto akala en tout cas azali ko vivre na ndenge moko ya malamu. Na biso bana ya basi eloko ezalaka malamu na poto akala lelo ozokoma kaka esi bayokaki sango ke ozokoma. En tout cas yebaka ke na salo soki 10 bozala 20 mibali baza kozela yo po babala yo. Mobali nyonso azoko s'attendre ke mwasi wana koya ozala mwasi na ngai. C'est rare osala 1 mois ba proposer yo te. Donc ezalaka bien côté ya basi. Ezalaka eloko moko ya malamu. Pona poto ya lelo eloko moko na koyi koloba yango oyo ezali très positif ezali la plupart ya bato bazoya na mikanda baza na facilité à revendre, facilité à voyager, facilité à kozwa makambo oyo biso tokoki kozwa na karaté po biso en tout cas pona bombe la bino te toyebaka biloko ba full secteur toyebaka biloko ya ba soki ba nini ko ndaku leta ou bien nini toyebaka yango te toza kosala na maboko na biso pe tozozwa mbongo ezomona na mesa donc tant occupé biloko wana ezalaka te. Mais lelo bato baza ko bénéficier na biloko wana donc baza na moins chance. Et loko mususu bato bazo bénéficier muto yembala moko akei na classe. Biso en tout cas pona bombela bino te belé totangaka te ezalaka mabe na tango na biso po mikande zate. Alors pour que les classes so coûté ba étudiant o baza ba international na banza baza ko comprendre loko nini nazo lobela. Pour autant même na CBC c'est à pamba anglais pamba ozo revenir ozo futa par semestre 2500. Donc ezalaka mois passe. Mais malgré anglais ezalaka te musala nyonso kokende bako louer zairwa o yebi mo anglais akopesa yo apprentissage et puis obani musala ozo sala ndenge moko na muto yakala mbongo pamba pamba. Pona lelo bana bazo profiter bazo tanga pe bazo silisa ba classe mais pona bombela bino te moko bazo zwa misala o ezo sepelisa bango po tozala kosala misala mibale te misala moko ka wana ozokoka ko revenir mais sikoyo ata classe ezosila poto ekomi mwa pasi tozo comprendre inflation eza ya mokili mobimba. Mais en tout cas bato bazoya sikoyo bazo sepela mwa malamu po ba avantage eza mwa mingi mais côté négatif ndenge na uti kolobela bana basi omona vraiment ba célibataire en tout cas toza ebele. Mibali nakala mibali baza kozela basi mais pour le moment biso basi to bomozela mibali. Donc eza lokola fraction moko renversée quoi. Et loko na koloba pona désavantage ya poto lelo yango wana mais sans quoi in general poto kala ezaka na avantage na désavantage ya sikoyo eza na avantage pe na désavantage mais eloko na conseiller na mutu nyonso pour le moment lokola biso nyonso tozoya na mikanda na moko yo soki oye olali lelo olamuki lobi eloko liboso kende na CPCC yeba ndenge nini bayekolaka anglais. En tout cas okosutuka from now tina ba 5 ans vie eko changer pe oko revenir na iloko nyonso ozosala de conseil na kopesa bino yango wana
oya omona ke poto eza elenge mais pour le moment soko ke classe était vraiment situation eza moi passe pour misala et comme kolukama il faut que par connaissance pour misala difficulté to comme nango pour le moment yango pe bana basi ndenge na uti koloba pour le moment il faut yeba ndenge nini kotambola ndenge na lobaki la fois passée surtout ba bazokota na ba Facebook keba zala na ezali ya malamu kota classe très bien au mon akeli bale kozala pepele pona yo. Merci. Bonjour, je reprends le nom de Fallon. Nazulu pona poto pona povia poto eza ngo qualité eza ngo bololoté bon eza ngo normal eza vivement normal et surtout conseil on ngana pesa na ba jeune fille ba jeune garçon boya tout monde ba jeune garçon ba uta Congo boya na ba jeune fille ba mener vie un peu na loyenge so conseil on pesa bango batika loyenge ba mener vie na bango normal ça ça pour venir bon ba que toujours liboso c'est ça. Comme conseil na ko pesa omoni question d'habiter poto ya kala na poto ya sika moni batu mingi bayaka poto kala ba s'intégrera te ba kotaka mpe na mwa ba makambo mosusu oyo epesaka vraiment batu mosusu ba retard batu mosusu bakoma ko regretter moni batu mingi ntango bayaka ba poto kala mipesi na makambo neti ba bilamba ko soutenir ba musicien ko gaspiller ba mbongo mpona ma inutile ndenge bakoma ko regretter siko mpona ba jeune oyo bazoya poto sika poto eza mboka ya opportunité neti biso toza na États-Unis na Charlotte na Caroline du Nord ba opportunité ezali ebele surtout conseil na kopesa na bato bazowuta Kinshasa soko oye neti na bamboka oyo eza na ba age ya moke soko otangi okosepela makasi mais soko oye kote oyo na baculture oyo towutangi na bakongo wana otangi te en tout cas okomona poso pasi mais soko otangi na yo en tout cas okosi retrouver eza mboka opportunité eza ebele donc poto eza nango mpona mutu nyonso eza mabe te koya poto mais ntango ozoya fo ozala na bagage moko ebaki na ke poto kosala nini soko oye na bamakanisi wana omoni ke okozala pe bien na vie na yo okobongisa avenir na yo mais soko oye kaka na matalité kaka poto mpona bilamba mituka nyonso wana mundele asala na yango eza facile mutu nyonso akozwa na ye yango mais faut koyeba kozala nini na mutu na yo bake na ke poto na ke sala nini na esala nini donc soki na mboka oyo soki oza ba age ya moke otangi en tout cas vie na yo kozala malamu mais soki otangi te ozala toujours na bamisala moko ya cc donc ozozwa mbongo yo permettre yo futa ndako osomba voiture c'est bien mais dans l'avenir il faut penser lobi na yo ofini yango ndenge nini donc soki oza na ba conscience wana na mutu na yo en tout cas ekoyede yo ozala malamu donc comme conseil na kopesa poto akala bato ebele basalaki erreur mais biso ba jeune oyo tozoya quand même sikoyo il faut toyeba eloko nini na esala na poto soki oza na eloko wana na mutu na yo en tout cas ekopermettre yo oavancer mpe avenir na yo ezala malamu donc comme conseil na kopesaka yango wana merci nga Salomon Ndombe nafandi na ville ya Charlotte na Caroline du Nord donc merci nzambe azala na mboka na biso ekendeka toujours liboso amen. Tuna différence ya poto ya kala na poto ya sikoyo na kolobake poto ya kala ezalaki différent na biso ba congolais na sorte que tozalaki penza mingi penza te et puis boyokani ezalaki makasi parce que tozalaki mingi penza te que soki neti surtout zairo neti aye biso nyonso toke toyambi zairo wana na ndako place akokomela donc soki ke o na banet ba match ba zairo ezali bomona ke biso nyonso tokoya tosupporte match donc ezalaki vraiment kitoko ba activité wana osala ke toyebana bien mais na poto ya siko eza moins différent parce que tokomi mingi donc du fait que tokomi mingi allez bato mpe baforme bagroupe na bango ya ndenge na ndenge bakongo bakomi na kote na bango soki ba 17 donc batetela bakomi na kote na bango donc na bato baforme bagroupe donc boyokani eza su penza te par rapport ya ka et puis formation ya bachurch ebonge eza eloko moko ebonge ebongisa société mais ekomi kutu neti kebebisi kutu société parce que bachurch mpe forme trop na bachurch wana bacrée susu badivision su makasi donc moye mpenza tosangana mpenza eza te kata
Na conseil na gros pesa surtout na société na biso na loloba que soko za congolais liboso ete ezaki bazairwa lamso babenga biso ka bazairwa donc bolingo nde ezala makasi so omoni mundinga na nzela pesa muninga mbote surtout so oyo galobi lingala oyebi ke mutu na biso pesa mbote bolingo ezala makasi. Bonjour, je m'appelle Lotte, je vis à Charlotte, ça fait déjà 4 ans. Alors, je voulais juste donner un conseil pour les gens qui viennent du Congo, qui viennent à peine d'arriver. Avec l'expérience que j'ai, c'est plus, je veux juste dire que quand vous venez vous quitter le Congo, le pays, nous tous on sait comment le Congo, nous sommes en train de laisser le Congo actuellement. Mais quand vous venez ici en Amérique, ce n'est pas pour s'habiller, ce n'est pas pour faire du n'importe quoi, ce n'est pas pour devenir comme les stars, ce n'est pas pour venir comme pour devenir qui que ce soit. C'est juste, il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de chercher quand tu es venu. Chercher un boulot, savoir déjà apprendre la langue et continuer à apprendre tout ce que les normes de l'Amérique. Ne venez pas avec les normes du Congo ici en Amérique. Nous avons nos règles, nous avons nos positions, comment on peut marcher, comment commencer un travail, avoir tout ce que tu auras besoin d'avoir et aider la famille au pays. Donc il faut savoir comment marcher. Avec l'aide de Dieu aussi, ça va aussi nous aider. Je n'ai plus rien à dire, merci. La vision différence entre l'Europe que nous avons maintenant et l'Europe que nous avons, je dis, entendue auprès de nos amis qui sont venus. Pour ceux qui sont encore en Afrique, qui veulent venir en Europe, ils doivent comprendre que nous avons une réalité à laquelle nous sommes bités, c'est du point de vue éducation. Nous qui sommes en Europe, nous comprenons peut-être que nous sommes bités à des différents problèmes, surtout du point de vue éducation. Les mœurs ne sont plus conservées comme on les avait conservées là chez nous en Afrique. Il se peut que nos enfants sont bités à beaucoup de problèmes ici en Europe, plus précisément peut-être ici aux États-Unis là où nous nous trouvons. Il y a des laissés-aller, on ne sait pas gérer les enfants facilement, on ne sait pas avoir un programme de suivi sur les enfants parce que les parents sont en débandade. Cela veut dire, la maman peut-être travaille le matin, le père travaille la nuit, les enfants reviennent de l'école, ils se retrouvent seuls à la maison jusqu'à X-time. Ouais, on n'a pas le temps vraiment de gérer nos enfants comme il le faut. C'est ça le grand problème que nous avons. Pour ceux-là qui veulent venir aux États-Unis, ceux-là qui veulent venir en Europe, ils doivent déjà se préparer une conséquence parce que la difficulté est très énorme du point de vue éducation. Tu peux manger du pain, tu peux manger des hamburgers, tu peux manger tout ce que tu veux, mais l'éducation, ça devient déjà un casse-tête pour nous qui sommes en Europe. Nous prions à ce que Dieu puisse nous assister, que nos enfants puissent retrouver quand même certaines qualités que nous avons récorgées de nos parents en Afrique. Parce que ce que nous vivons vraiment, c'est du chaos, c'est des catastrophes. On a du mal à gérer nos enfants, on a du mal à comprendre l'avenir de nos enfants. Ils peuvent étudier dans des grandes universités d'ici, ils peuvent faire tout. Mais le mœurs, l'éducation, vous trouvez que l'enfant, la morale n'est pas assise. Et puis, nous, chez nous, au pays, nous avons appris la morale, les devoirs des enfants envers leurs parents. Mais ici, en Europe, nous comprenons, il n'y a que les obligations des enfants, les obligations des parents envers les enfants. Cela veut dire qu'il n'y a que les parents qui doivent faire quelque chose pour les enfants. Mais les enfants, en revanche, ils n'ont rien qu'ils peuvent fournir à leurs parents parce qu'ils n'attendent rien de leurs parents. Chez nous, on savait peut-être quand vous vous rencontrez avec un adulte, vous lui serrez la main, vous lui dites bonjour, et vous attendez qu'il vous serre la main, vous n'allez plus lui serrer la main avant. Mais ici, l'enfant, il peut cracher n'importe quoi sur vous, il peut parler tout ce qu'il veut, il peut appeler la police, il peut vous intimider, vous qui êtes son père ou sa mère. Vous comprenez que ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. C'est pour cela nous voulons quand même que nous qui venons en Europe, nous qui avons embrassé, qui avons pris le risque de venir dans le monde occidental, nous puissions quand même maintenir notre statut de vie, nous puissions quand même marcher tout en respectant le mœurs, tout en respectant les bonnes manières que nous avons acquises chez nos parents en Afrique. C'est ça le problème. Et surtout les pays anglophones. La morale, vraiment, elle est à déplorer. Il n'y a pas une notion de morale. Vous trouvez quelqu'un, un adulte, qui a terminé l'université, mais toute sa vie n'a jamais appris la morale. Il ne sait pas respecter la personne. La vie humaine n'a pas de sens. Quelqu'un peut cracher sur vous sur n'importe quoi. Il peut sortir son pistolet. Il peut braquer sur vous. Il peut vous désarmer. Vous comprenez? Alors nous devons faire un effort pour appeler à nos enfants, pour enseigner à nos enfants qui comprennent quand même que la vie humaine a un sens. Nous devons apprendre à nos enfants à leur dire non, voilà. Un adulte, on lui dit bonjour quand on le rencontre sur la rue.
Nous pouvons demander à nos enfants, l'enfant ne peut pas sortir à la maison gratuitement sans l'autorisation de ses parents. C'est tout ce que nous avons comme situation à déplorer ici. La vie est bonne, tu peux manger, tu peux travailler, mais la morale maintenant, quel sera l'avenir de nos enfants demain? Ils peuvent aller à l'université, mais l'enfant qui ne sait pas te respecter, qui ne te dit pas bonjour, c'est tout ce que nous avons comme problème. Je sais que vous qui êtes en Afrique, qui me regardez, qui me suivez en cet instant, vous avez un grand problème, vous avez un devoir de demander à vos enfants de garder le mœurs, de respecter et toutefois de faire revivre les enfants, les ambiances de l'Afrique. Balancer un film là qui reflète les reptiles de l'Afrique, montrer à l'enfant réellement que nous avons un beau pays qui est l'Afrique, qui demain l'enfant peut aussi fréquenter. Et l'enfant ne doit pas seulement se contenter de tout ce qu'il voit en Europe pour dire que c'est ça la finalité de la vie, non. Sous d'autres cieux, il y a d'autres choses qu'il peut découvrir s'il peut voyager pour l'Afrique. Puisque la plupart de nos enfants, quand nous leur demandons un jour, est-ce que tu peux aller en Afrique, ils disent non, je ne peux pas aller en Afrique. C'est ça aussi le problème. Du point de vue aussi mariage, il y a un problème avec les compatriotes qui sont venus en Europe, qui sont aux États-Unis peut-être. Quand vous leur demandez de prendre nos filles en mariage, ils posent des problèmes, ils disent non, je ne peux pas prendre une fille qui est aux États-Unis en mariage, une fille qui est en France, en Belgique en mariage, parce que c'est une fille qui connaît déjà plus, qui est déjà, comment dirais-je, une fille qui est déjà à la hauteur de tout ce qui se passe. Alors je préfère prendre une fille fraîchement qui vient de l'Afrique. Mais ils ont aussi un problème, ils doivent savoir, mais c'est là maintenant que tu se maries en Afrique. Ils ont aussi à mettre au monde les enfants ici aux États-Unis, ici en Europe. Ces enfants-là, peut-être, Dieu peut vous donner des filles. Ces filles-là, demain, elles sont aussi appelées à se marier. Qui est-ce qui les prendra au mariage? Parce qu'elles sont aussi en Europe, elles grandissent en Europe. Donc c'est là qu'ils viendront maintenant pour demander leurs mains. Ils ont aussi des problèmes parce qu'ils vont dire non, nous n'allons plus prendre ces filles au mariage parce qu'elles ont grandi en Europe, elles vivent aux États-Unis. Ouais, ça, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous allons nous entraider entre nous, nous côtoyer, savoir partager des avis, nous aider aussi à surmonter certaines difficultés et ne pas croire que la bonne femme ne peut la trouver qu'en Europe. Non, on ne peut la trouver plutôt qu'en Afrique, non. La bonne femme, c'est un cadeau de Dieu. Dieu peut vous donner une bonne femme peut-être qui est née et grandie en Europe, mais qui va vous mettre à l'aise par rapport à celle qui vient de l'Afrique. Et je ne fais pas de la publicité pour les femmes qui sont ici en Europe ou aux États-Unis, mais je suis en train seulement de faire voir aux jeunes que trouver une femme, ce n'est pas question d'aller en Afrique, ce n'est pas question de se marier aux États-Unis ou en Europe, mais c'est question tellement de planifier ce que vous voulez faire et avoir sur le temps de côtoyer la personne que vous voulez prendre en mariage si elles maintiennent l'équilibre de vie normal. Parce qu'il y a de ces femmes-là, vous les amenez de l'Afrique, elles viennent ici, elles débordent, elles font du n'importe quoi, elles veulent aussi s'adapter à la modèle, elles ne savent pas qu'elles sont des Africains, peut-être nous devons garder nos mœurs, c'est tout ce que je peux dire. Bon, moi, j'ai un message pour les États-Unis à l'élo, biso batozo ya sika. Na kuti na wango vraiment grave tendenge to bane ko kanisa quoi. Maintenant na yebo les États-Unis, na écoute makambo différent. Ouais, j'ai na Congo kutu na mona mieux que aux États-Unis. Par rapport à vie na ba comportement na biso, ba Congolais vraiment ils ont ma pe passe. Na ndenge na écoute ba comportement. Tolingi komona mutu abongate mutu asala quelque chose o ezaki batu bako sepena nango non bazo sepena nango te maintenant biso ba Congolais toza na kimutema mabi makasi kolega kutu même bikolo toye kokutela ana mboka bato toza ko afficher ba comportement mabe nyonso to sala ya mabe na mabe maintenant ki songi songi na mboka vraiment nazo kamwa. Pourquoi les gens bazo cancelera battre négativement? Même si vous avez loko wana te mais bon penser déjà à mauvaise chose, vous êtes là quand qui batuka ozana ndako mutu loko izo kam sanga tuzamba ndako mutavana na oye. Mais comment fait-il que moto a vendre ni suki wapi? Aibi makambo lekana ndako wana abeti on a publié on pas batu nyonso. Peut-être que tes amis n'ont pas bon monter. Mais à publier encore en ndenge na ya yo keli. Ils ont vraiment changé ma casse parce que biso batozo ya ngamunde na komo banga na komo na ko banga oswana bato parce que so na mutu so ka mutaleka na moni bino za si tango ko manda ko boy biso ke ba mona kiyo bo telemena kingani pourquoi
Poni bon, atu moni mutu baba oswana mutu. Poni ka fo opesa rapport kuna na moni ekutu baba telmene kingani fo izala ngaba za boye fo izala. Poni ka obotia ka na mutu na bino ko penser penser mon négatif. C'est pas bien. Et ça vraiment bien tout changer. Tout ça battu, na ebi ke mutu na soit changer né. Mais tout changer, surtout changer za bon madame. Oh na za na wana. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Audrey Macusa. Je suis venue aux États-Unis en vacances et j'habite en France. Je suis née en France. Je voulais dire le conseil que je voulais donner aux gens, c'est que voilà, quoi, la France, l'Europe, elle est bien, mais il faut vivre, il faut marcher selon la parole de Dieu. Faut pas trop faire, faut pas venir en Europe pour pas travailler, pour traîner dans les châteaux rouges. Faut souvent plutôt prier, dire à Dieu pour faire le destin de Dieu. Pourquoi Dieu vous a enlevé de Congo pour venir en Europe? C'est pour que vous marchiez selon la volonté de Dieu. Il faut chercher à travailler, il faut chercher à glorifier Dieu, quoi. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Il faut marcher dans la crainte de Dieu quand vous venez aux États-Unis ou si vous venez en Europe, quoi. Voilà. Jérémy da Silva, Nanti Angola, naye présentement na Kinshasa, toye famille, naye na Katia Charlotte. Selon ngai possibilité na ngai za pona poto États-Unis c'est bien. Ils ont des conditions nango, ils ont des rythmes nango faut landa. Mais pour ngai na mon États-Unis c'est bien, ils ont pona ba jeune. Il faut autant la classe. Il faut autant pour classe les à venir. Tout ça la misala, to kinda ba misala tout ça même c'est important aussi. Ils ont des classes ni bosso. To bi pesa na classe. Classe les à venir pour na biso. Pour na mboka zali bien, ils ont des conditions nango. To yebi ke non États-Unis des amis de l'autre ba. Oyo nde oyo bali ko ya na kati États-Unis. Conditions nga na osenga bango ezaki non. États-Unis eza bien, mais il faut respecter les conditions. Et ça c'est ça qui nous coûte en classe. Pour un avenir na yo. Pour me misala de sala o te na États-Unis na sa musala boité. Il faut ça dans classe. Il peut ça dans classe. Dans la classe des avenirs na biso. Ba mingi oyo bazoya na so baté baso na kati ba 4 moko ya loyengi. Baso ba kenonga na mina era States, na era États-Unis. Il y a un objectif na mutu na yo. Na ye ko sala ni na kati États-Unis. Objectif na nga eza nini? Yango yo ngana ngana luba. Ngai na ye précisément les États-Unis. Na ye biki ba na un objectif na ngai. Na ko objectif ba to objectif na ngai na ko tanga so ina silisi compte eloko ni onga na ko sala. Po na ngai na omona eloko ni na ko sala yango wana. Na combine ngona classe na musala. Na biki non na ko komina ko kena ngai bien. Ndila na ngai ko sala offerte. Sans oublier, avant que ça la likamuna onyo surtout, faut tcha liboso nzambi. Mingi ba gente osana babil ba makamuna surtout sala ona loyengi. Ngala ngina sala boye, ngala ko sala boye. Ngai fona somba karboye. Non, liboso tcha na nzambi. Nzambi ndende utasa liboso. Soki ata so sisi mango nzambi ndé ali. Au présenter loko na pa nzambi, nzambi ndé mo yebi ndé ni ko sala. Yango na ngana loba. Juste un mot concernant Mambo Italie, États-Unis. Viu eza sikoyo. En fait, naba oyo biso tozoya boye ngana wuye awa ça fait pas presque 2 ans pratiquement 2 ans déjà. On 2 ans à quelques mois si je peux dire. En fait, moka eza nango bien ndenge tozomona gouvernement américain a payé 6 mois ba makambo belé moi faveur belé oyo tout mutu to ko se retrouver à se mettre même na hauteur ndenge moko na ba américain na biso tozoya lelo donc quitte à nous ya koye ba ndenge nini ya ko gérer ba biloko wana surtout afin que tout se retrouver demain pour na avenir donc na biso tozoya si on a rôle ba eza na tombe sur na dévoler qu'on a notifié na ba o bazoya tombe sur ba résident permanent na ba o bazoya tombe sur ce qui peut-être baza ba bosser le 5 batanga. Ah ouais, donc tous un bloc différent. Alors on a besoin de résident permanent et de 5 mois temps mouqué en fait pour se préparer. On a besoin de la famille, ils sont différents. On gérer tom son andako, maintenant autant dans la famille vie conditions de vie sociale disons, vie sociale les hommes tombent sont différents. Il faut se préparer, il faut le comme ça là, il faut ça là. En plus tout à s'organiser, tiens autant ils ont vraiment facilité mais
avec le temps, quand on est motivé, on pourra tout faire. Donc, et aussi, on temps est belé, on effort est belé, volonté est surtout. Mais quand on est bien encadré, donc avec le peu de temps, on peut se réaliser moi classe qui est puisque le gouvernement américain a la disponibilité surtout en fait que tout même au Bazoya à se retrouver à la classe bien à aux en facilité aux emplois il y a bien puisque moi démocratie zali nango on atteindre un niveau tout ligne la classe tout au sali mais si on a au Bazoya le là boursier bango moi nino moi statut est un peu différent bango Bazoya autant alors la classe de bourse wana eza moi peut-être ils ont coûté plus cher par rapport au bazar résident puisque le statut na bango est vraiment ndenge moroté alors ils ont consommé bango bon plus pour batanga awa alors on est peut-être ils ont dépend na bango tout soit retrouver à ozonga na pays to à se résider à toi trouver ba moyen mususu mais pour ceux qui est na au bazar résident donc ils ont 5 mois patience belé surtout ba jeune il faut tout penser vraiment et belé et l'oni to lingi to sala donc mboga eza moi na rolo bon ya moi liboma moi mingi quoi na marambuye ebele alors to se laisser te soit to lingate ke mboga eme mabiso na vana yango to comme la même génération même niveau na ba o ba américain puisque tout ça presque égal donc na o to kokanité ya tom sou bango ba voter biso ba résident tom sou to voter te anti ton to changer statut soit au pour linga demeurer na même statut na résident donc nous doit dépendre donc on a une culture en abisso est différent à bango donc tout le cas tout maîtriser culture en abisso et surtout éducation est la base de culture africaine ou même à taosoye bango bayebi parce que c'est la raison pour laquelle tom sousou bazo ça la organisation mususu enfin que moi mas il y a africain tom sousou baya awa pour la raison peut-être on a évité mais na biso tozoya plus tout le monde va donner mingi ba senga biso ya mingi tom sousou ba diplôme d'état il faut aux alanango parce que bayebi. Donc c'est pas donné à n'importe qui tombe sur les qui prennent un diplôme T, mais tombe lui qui on a besoin de diplôme d'état, il faut à la nango, pose à la awa, donc bah et puis bah tu avantage surtout classe surtout ligne au sala, yonegam toye bah natani au salango et puis il faut que toujours aussi renseigner tombe sur ancien au bazar awa puisque bango bazar moi expérience en boka. Via yoga pour na yoka na moi expérience moké bah moi tsanga que non. Poto ya kala na poto ya lelo eza vraiment moi il y a très différent ma classe puisque bon bazwa batan bazo sala bazo tanga classe mais eza ndenge mote na lelo vie ba économie ndenge yo beba ba crise mondiale ils ont fait maintenant ndenge mote donc mais pour nous réaliser toujours la classe pour s'organiser très bien ça demande du temps donc du temps là ça demande du temps et puis il faut la surveiller le logo lingo ça là en fait on réussir donc et ça non facilité tout le monde a basé belé tout le temps dans la communauté congolaise tout le monde a docteur bazali ba wuti ba wuta ba ya awa donc ils ont été pour botamir pour ma docteur ou taper au na temps qui autant que comme docteur il y a des avocats donc na ba domaine surtout donc quitte à toi il y a au planifier et puis no bout certain temps on a réalisé donc les autres 5 temps et puis tout le monde a la classe awa surtout c'est un peu différent par rapport à la classe na biso donc bazo peso et on est au lingo tango soit au lingo de la classe à moye soit au lingo de la classe à butu soit ya tongo donc on a facilité au geno sala musala et puis on a facilité au temps en classe ou le sala ba devoir on surtout en moi donc c'est un peu ça donc mais là on sait peut-être dans ma jeune il y a temps ils ont belé donc tout le cas tout s'organiser il y a le cas au temps en classe il y a penser grand surtout money même les bêta mususu soit ba payer mususu les ba chinois toujours le ba qui va développer puisque il est un peu concentré donc tout se laisser une distraction que ce monde le une distraction ma casse trop alors au fur et à mesure toujours se laisser toujours s'enfoncer toujours donc il y a une grande différence entre la RDC et les États-Unis la première puissance mondiale économique dans le domaine est belé mais par rapport à niveau on a biso un peu bas où on a eu au loba c'est un peu bas donc tu toujours donc tombe opportunité PC il faut tout profiter nango tout bénéficier nango puisque il est grand temps il y a au sala tout ça là il y a comme ingénieur, il y a comme docteur, il y a tout ça là. Donc dans tout ce là, il faut toujours plus associer Dieu. Parce qu'il y a un maître, il y a surtout les circonstances, il y a surtout. Mais au fur et à mesure, tous ceux qui ont établi, ils ont très bien. Donc au région Nambo, quand on est c'est un peu ça. Voilà. Merci Jesse. Ouais. Boti Rolanda bandeko ndenge bapesi ba vina bango poto ya kala na poto ya lelo nini oya malamu
to sala nini oyo ya mabe to longola étant que société étant que biso toza na communauté. Et puis cet message ils ont été pour na bandeko ba dans les États-Unis, ils ont pour na bandeko nyonso à travers le monde pour avoir la chance sur la vidéo. Musa na biso toujours odiquer masse au kota pour le réalité de marambo to changer ni dans le béga ne bandeli. Et puis bozali vous avez un sujet au lingi to développer na quatre émissions oyo ba contact na biso eza toujours wana to tsaka bokoma bobenga to sala bino de mission toujours cette année ba bezali ma solo ya ba sujet ma solo les belé to kobeta to lobi pour le moment tout na focus na poto ya kala poto ya lelo nini ya malamu nini ya mabe sukali to bololo no comment ne to lobaira bato apesi ba vie na bango il est juste to pesa bino temps bato ba pesa ba point de vue na bango ne bomoni kaka na micro na biso ndenge tambulaki mutamta pesi ya vie na ye ndenge azokanisa la poto ya lelo pe poto ya sika disons poto ya kala na poto ya lelo bosala ba question za ya biso ba réponse ya bino. Alors vous visitez biso na site na biso ya sika site ya ba congolais nyonso na kati ya mokili mobimba et www.congosolution.org. Donc bomona makambo ya sika makambo oyo ezala te bakoto mosusu meza na kati ya Congo Solution esika okotia commentaire okoma okotia commentaire na ndenge ya koloba na kati ya Congo Solution. Donc tozana ensemble na bino balobi ke union fait la force tozala ini pe makambo ke liboso kwa ebele mbote ebele na bino nyonso bolanda biso ndeka na epsa bino ke o azana posa ke o mwa libanga o annoncement moko bien bo inzitaka te o bengaka to bokomaka to comme c'est la message partout bolinge kende. Donc merci à l'Egypte Boss Production na koto vraiment technique. Merci na ya Georges Mutwale na sima solo ya le www.congosolution.org. Ezali bongo ngai moko animateur na bino ya tous les jours Fiston Sadi papa n'exaucé, il n'y a pas de lumière en mboka babomi minda mais bakati courante. Donc on est ensemble toute année. Sala na longa esila boyete balonga ngaite nakweya nasete nasuka boyete naza kosenga ngai loboko na yo sala na ngai limite na ngai ekweya makambo ebongwana ye nalonga ye nzambe nalola ye nalonga ye nalingi ocha liloba